tomber, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Izaleli wana. Na piololi yo, na piololi ye. Tika 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 tika, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Izaleli wana. Gommer, gommer, il faut gommer. La faute nyonso ya yo osala, laissez tomber. Nauti na bumba, nauti na bumba, nauti bumba, na ye, na yoki, na meki, mana primis, ekeseni. Malafuma meni ndwing. Kansi primis. No, kimweni ku formili yoyo ne kuba bakiri yawe ne mudama mengi ndwini. Kilini tanga munkumbu kansi no. Primis kimakin kaka. Mudamu formili yo kize ku kwetu gidi. La prémisse, il y a que autre chose dire, il y a que plaisir, autre chose pour ma prémisse. Bobo manga te na ndenge na pona oyo yanga famille po ya biso bana njili soki oyo te wapi lisusu prémisse eza eloko mosusu lokola na pona yango kaka prémisse Autanga so. Bafanya bonde bato moi calme na kata ndako. Nzo ba sala ba film ba cinéma ba scénario. Ozolo ba soute. Yo bina te mutema bengo ezala kapinga. Mama mosala vino pino bombelanga nazo zala coupable mama sukola te ba désolé je suis les ont pas là. Yo mama obima pina mama mosala yango na vina. Quand on botte la libala, il y a un ayo, dès le moment qui madame, il y a un nouveau amour, au moins qu'on est dit. N'a papa au penza. Papa, on exemple, on peut se la napolitane, ok, à Zumbo, au moins, un moko, à qu'est-ce qu'on compte dans le libala, à zone sur la papota. Aïe, pas failli la l'aise, à la personne, c'est papa mon. Il y aura un besoin de 10 000 ans qu'on a créé. Non, moi, tout le monde a le canard à Katandako. Na quelle libéra aux zones à sous ça, t'es bon, on a la carte pour citoyen. Yo, papa. Non, on a la carte, non, à ce moment, à l'hôtel. C'est qu'à la mine, non, non, à Koufouane. Au fond, il peut bien, calme, voilà, maman, ma lame. Dès qu'on est à l'hôpital, mais les poisons, allez, bien, le poison, il m'a fait on va que l'on l'embelait, au fond, l'hôtel à mobile, non, on va aller à Kimarandako, il m'a fait bien, au fond, l'hôtel à Gayoan. Et on a vu son limite à la Nako, tout tel ou quand même, dans ma fille, non, au salaire. Bah, ma l'air, ma le zone, il a pas vu non. Comme que soit malédiction, mon papa, au bon bébé, tout comme dans mon thème. Na yipso kanwa surtout yo papa yo penza ato mona nzela ko sopela mai na voiture na ko sapela voiture sopela mai bila mo sopela baby o sele pera ba beti au film bon maman mo ma bé auta na so comment vous qui manga bolko li parti sans effet na nini ngande na sani nini bande papa eleki oh na hivi ni ndeko na ngani kokoma na ngani mam lipati ngayo ndeko no mindondo na yete wewe kukuya pambo ya kupuka na kupuka na ndeko na ngai okufa na bongo ya kupimila lipati na kufa te ngayo ndeko na kufa te ngaye Au nom de Jésus. Oh papa leko zoko supilanga mwana na mai Kongo Yesu. na komba Yesu asali nini Kongo Yesu. ndeko na mavanda kitsa Kongo Yesu. Mama le yo kufa ba lipati ngayo ndeko na kufa te nazo itoke na kufa te nazala bomoi na mone leo ni bozo kima ngai te na ndako ngana yeko landa mama te babina nga mama zawa na Kishasa ngayo ndeko na kufa te lipati na kufa te ngayo mindondo ngayo kandengo yebi ngayo kufa te na kufa te ndeko na ba film nga na mone na nzela si mutu ndatika ko iba ngai nini sat na nga na gar ko iba ibinga na yende mtasala accident
kosala sala accident wana bazoka identité ezalaki na kati ya sako ayibaki wana nde identité nanga nakóma na mboka bato nyonso bazokimaka mama leki naleka bakimi ngai ngai nakufa te ebongo mama oyo mama akomi na kishasa akesala so matango nga binalanda mama mbango kote oyo aya kote oyo wapi ye kasi histoire eleki ebele ezali awa te bahistoire ebimi ebele ayo kuta oyebi te mama wana mama leki na papa wana basala bafilme mo ebele awa ebele surtout papa wana nde ozomona eza papa na nga te kobenga biso papa leki eza papa na yo ye moto abota yo papa wana te nga papa na nga akufa te papa na nga akufa kaka azala papa na yo te papa no ye filme eza wa te mama na bino ntango akuti mboka yawa ayebona to makambo matanga balela matanga te mama wana temi wana ayebi so makambo nini osalama nga nayebi nanga te mama na bino mama alambi biloko tolia biloko mpona yo okufaki tosala tolia biloko bongo ye azonga ye na mboka sikoyo alambi biloko tolia biloko ngo atiaki poison nga mpe nayebi nanga toyemobika nini nazalaka nanga pose nazwi biloko nalia nanga oyo kolisa biloko ezala poison po poison ninga azala problème nepatianga poison mama na ngai wana tuye bonga na problème no oyo eza mpona yo te mpona papa na yo wana atelemi na mama na yo wana lipati rapport nini eza entre mama na ngai na papa leki mama na yo azalaka mwasi ya papa wana te wapi mama wana bazalaka na mboka basali mariage coutumier yo wana explike yo na kotune te kotune kutu te basala mariage coutumier na mboka ekomi sikoyo neti samedi ou bien jour basalaka fete bakee mariage religieux na église mama wana oyo atelemi wana oyo azotala wana akamati ayibi papa na yo akimi na ye na mboka amonaki mboka sekre nini akimi ye na mboka kotima akimi ye na mboka mama na tikalaki na mokumba na ake kobota yo na ndenge abayanga na papa na yo kaka papa akufa na papa no te papa no ye wana ye loko azosala nyonso kopasi papa na yebi kazaka papa na yo koma ezwaka so mbongo na yo akendaka nango papa wana me ngai lipati nga vi nanga momba fina na banomonaka pasi ya solo wana mama leki papa leki soki papa soki mpe papa leki papa na yo papa leki te papa leki awa soko batielemi bien okasabata bien ndakosonde bato mabe na kati ya ndako olimbisa nga nanu loko oyebi ndako ebongo olekata mbala nsima mpo kuna kofuta mbongo na mwana mwasi oyo edenga mingi na nzela azela tokende nzela monga natangi biloko akobima nanga na manake bila babosana biso nakoyoti bete kofana baparent mo basala babétise babombela biso bana tozala bamaleki mpona bamambo ya famille awa bamambo ya famille oyo bienve mama nzela biso lipati mpenza ya solo nga vi nanga mombaka bitelengano boye nazonyokoma kaka mama leki ya solo batia oka na mokili mpo monisa nga mpasi nga mona ndeko na yo ya solo wana te ndenge ozotia mwana malamu vraiment na mpasi ozomonaki komona na mboka na umeli kuna na basanzo ebele basanzo nga nasali na mboka do mama na ngai yapo toke na biso nzala milosona ya mwana biso mama na nga zawa mama na nde tozoba boye biloko wana ezalaka ya poison akamati aliaka yango lipasi mama leki mama na nga za wapi mama na nga za wapi mpona nini namonaka pasi mbula na mbula oyo natikani na mokili ka ye wana ya solo mama leki obomingomokonatikana kolela ata mona yo ndi pena ndeko na ye na hôpital atelemi na ye mpe wana moninga nde pozootala ye otelemi na yo ozotalatala biso misuka ezolekalisama dono ya famille oyo kopesa olandaka mibale ya bandeko no ozomona ngo succès ya mboka omona yo ezali la plus belle kati ya mboka kola mobala mamaleki ya solo makambo osali ngai makambo osali nga mpenza yango mamaleki ya solo tozomona tozwa appartement na biso kofanda bamalédiction bango etikanela bango moko boti biso pene mpo bolokaka biso na kati yawo tobanda na biso kosambela toke komona biso so na bandako na bino te na yo papa mindondo bosananga na bino wana soko okanisa mindondo tele ongana koyete mabe tikana makolela tokela pasi onga na moni na mboka
oyo nga namoni te elekelinga mpenza badifficulté ndenge wana naboti teji na baplace moko oyo so moto amoni yango oyoki na ngamba yango wana nyonso wana omona toleka boye tozonga boye ti toyo osuka bino na ndako ya tatukani yango naza so navai ngabi ngai oyo na ndako papa kanwani nazosala nini awa maseba babai tolingai maseba kanwani nani kuna kota maseba bishi limpa nowe bishi limpa naza kuyiba boni nuza malamu awa nufandi malamu kadi mwana sadi wapi aza ulala papa aza kulala Mundi azana sante Muzana ndoto mnene penza Isa kutia malamu Nuvanda na awu malamu Sadi uzubu na ngai Na tivi na awa nufanda malamu Makamunoso ikaninga yao Sadi yo mubadi na yo Ayibita yo zadi Ayibita baso kenda ukuba Sadi kamutema kamuna bile noso Isana mabuku na ngai Kujana bino, kulala na bino nyonso isali na ngai Muvani Nusaku yuka Mwana wani Akufanda pa ya Akufanda pa ya Nani uyo Mwashi na ngai libusu Mambui Soba koli papa Maseba soba koli problème zata ukende kaka Akukenda mikolano kaka ipaya Mambui Akufanda kuna kwa hikula No yambo Uwa Maseba memona zomela na mabeni Bakumelisa hii mabeni kuna mama Bakumelisa hii mabeni Bakusaya lebuko la banseka Kwa nzoto ya makashi munene Kubangi logo Tegwa basa kubati la ya Asabi mwana na ngubiso wawa Muvani usabu Usirike Te Maseba te Isaji kambu ya mwana muketu sabu bongisa ye mama Bangi logo mwote Mbadi na bilo kula sabia wote Nilofanda kaka hao Bilo mwa Kadi mwana ifa iba mnoko ya mboka na biso Ya iba mnoko ya mboka ifa na biso Ba iba kawana bo mwana Usaku lubango Yo mwenye kula ba shino Shino wana Basaku iba mnoko ya mboka na bo mwana Ba shino wewe baza miso yo Ba shino Aseba Baza miso wala mama Kabilogo ya tumikeni kiwana Baiba kamunoka mbuka na bango Abo mwana na bango Fuku yiba yango Ya wana Ibi nono vanda malamu hawa Akamuna bino so kudia Isana mbuka na ngai Kudia malamu Nusumbe ya ngai Mukulu mususu ya sana ya Gumbile nga tusha Nibi tusha Tushi Tusha ya ili ya Sali kula banyoka ya Bangolo ya mike wana Oba chaka na manzete bakausi Yango wana So bakani yango Kama hizi kwa koba chishamba Kile Saku mwana Kopu saku lega yangu mo Nubosa na te Nasaku kenda Napesi bina mafaranga wani Muna mpasi Nasabi awa Gai mogo Shambu hii Wamutalama Nasamu bimba Sabu mwana ngaya awa Nukudia malamu Nukulala malamu Mutawasala bina denaje Azanite Usumba mbalasi wa muta mbuje Nulamba ya wana chili vya lweni Muna ndangi salaga Nutika la malamu Lipati Onga na uto yoko sikomi Mwana na nganga na moni pasi Ate Lipati wana te Malamu na kufa Ngana so na kukufa Le na kufa na mwana na ngai
mwana nga namoni mpasi na bazamba monyokoli nga namoni sikoyo nazwa mwana nga nakee kopesa ngo maseba mwasi nabokola ye alobi yo comprendre alobi mwana efo emesa na mnoka mboka omoni mpa na bango ezaka mwana efo mpe bandenge na bomwana mpa yebaka mnoka mboka oyoki nde alobi te mais apusana lipati apusana nga nayeka kolakisa bino mwana nga nakotika mwana nga en fonction de quoi papa nasi abala nga nakotika mwana nga papa na bala wa papa na koya kokute mpa maseba kuna eosala eloko nini papa na balabala nini yo ni mwasi litabala nini nani mwasikaza siku naposa makambo kolia ya libala ya cartouche te nga nayeka kolakisa mwana amona mwana nake kodebrie soki nakodebrie kasi soki ya komona mwana te eyi mpe mwasi na ezela ye ti mabeni ozomona nga aza mwasi nete lipati kolinga te mpo naloba kaka eza yo beni nani yo wana ozobena yanga tika makambo wana o nga nazala so na motema epa cartouche te so na longwana nga motema azala nanga kuna te mobala badomestique ono koloba nangaki mobali nanga mobala nani domestique domestique o domestique owa bongo owa biso oyo oyebi kotikaka bo nga tika azanga naza mpe na ntina oyeba lipati yo moto otyaka motu bakata azanga mpe atie motu bakata mais ayeli soki ya bosalite eza na sens po ye mpe kutu te mais toza mpe na ntina makambo wana te ecoïncide nango kaka bien nandeli tutone pa ya takano yawa babaka mosu akala mpe tolanda na so mpe tosi te neti likambo esamaki yanga na cartouche ezali na mpe volonté nanga moko te soki mama atindai nga na makasi te ndengati nasalaki nanga mo te mama wapi mama nanga kabongo atinda yo lipati oza mokolo ti omimona akoza mwana moke mama na akumba yo ti akende kopesa pa cartouche nde okomi na mokumba mama noka moto akumbaki yo lipati mais après toujours mpo kabelaka ngai ozoyeba so phrase yango nakabelaka yo ete lipati koloba ndenge wateke nakabelaka yo eza mpe na ntina mais yo mpe banda olinga cartouche bandakala eza mpe na ntina te mpo okabaka eza nakabaka ye nde te mama pusaka nga te nde mpe makambo nyonso esalama te bon lokola mpe ese arrivé nasenga pardon olimbisa nga makambo wana lipati je vais bien alimbisa yo me na kobosana likambo ezanga na motema te lipati oyo yo mama azali na bomoi ebongo ya ngai oyo ya ngai nayebi kutu te soki akokóma na baniveau nini soki mpe akokufa na ye soki mpe nde docteur alobai na ngai sport kutu eza nango te oyo yo ozomona ye nandi kolimbiso eza problème te me likambo oyo osalanga na motema na ngai yango nalobi te pardonenga na nyonso elikaki tobosaka ngo esila nano mais sino te lipati oyo nyonso ezoyela biso ezali eza babilo mo futa ozwa mayele na vie futa okime epa ya nzambe soki tokime epa ya nzambe te suite nango ezala ndenge nini tala nde tokomi na niveau oyo baparent na biso tozoyeba nga kutu nazokoka ta koyeba makambo yango ndenge eza malamu malamu te futa obombana epa ya nzambe futa obombana epa ya nzambe te suka na biso ozalaka boye bana na biso tokobota kaka bitelengano so bakolanda mpe lokolo na biso ozala malamu mingi te kaka nde nayebi biso nga na pokwa oyo nakokenda nga na groupe de priere namonaki na kwe awa nakenda kosambela mpo nabatela molimo mwana okende biso nyonso ngani natikala ngani na besoin makambo ngo elandaka nga kaka nakenda kotala na intelligent mpe alali mpe mwa kala Ouais, André. Yo te me. Yo. Hein? Azo okosa ngape mwana lunda. Yo to sakana. Hein? Yo sakana banani bon. Chef. Ne maya vraiment. Mais le gars chef ezali azo to sila ndelo. To ya ne poto sila. Ndembi to ya poto sila na yo. Viens. Na yebisaki ye. Soki na yo kozonga na ndako na ngai. Na ye na sali posi mibale moko ya mibale na ye kotika me na kuti na ye awa fanda mnanga akotaki hospital yango wana ya umeli mwa muke na banda lobi na koya nango mbongo wana etali biso maître lo matolo ba etali biso mbongo ebi maître le ka kuna okamlo mbe na mwana lo ba tende mbongo ebi ma awa chef ndenge na yebisaki ye na koya na mbongo nyonso nina ngozo kende wapi parce que ngakuna pe so mbongo donc okana ki na sende ki maya ngamna tinoka kota ngali bala maya oyo baite mwasa mutuko maya bibisa so 2700 dollars ok oh 2500 na singi kuna mawai fallait foutre $10,000 parce na yo pe mususu te
Donc les 5 à 2500 dollars. Alors, il fait moi. À quoi ça qui n'est pas bisto? Chef. Le lot bon. Na, pusanga ya tamwa mikolo. Mikolo nini ngo? Na ngomela te malo yo. Le lot toyeka kama kambo silawa. Bon. Toyende to sila nao. Toyende poto sila. Makama kenezo to lingite to sila na kaka lelo. Bimisa so bon toke. Bon, da yepsanani. Zonga na mukuna ozongsanani. Ozongsanani. Nani ngo? Kotanga boete. Ngamna tinda kiyo. Okomo tianga susubo. Bimisa so bon toke ne. O tamsa so samo to mo luka place na ro. Ukata to mo na oteko. Azoi. Ah. Bon, misakana. Mais bozo ata radio wana. Bosimba. Soki na kokisi mongo na yo pour dire. Bili yo met kana na kai. Met pardon. Bon. Mami azokosana. Sikoyo. Tombongo. Wani so zokosana. Ozokutana wani. Zonga kuna bisa sombongo. Mete zela. Mama nanga ye. Azoya nanga. Shaka o mwana mlunda. Noki. Ya. Antuka. Mete. Na ebisi yo ato ye apoto zonga te popo sine ba papier te bino ta mikanda to ende poto sila na to to 2500 dollars token soki o sema ba papier to ko kamisa mai Papier exactement. na ebisi o ka ndengwa na lelo ka mbongo ebimao o mikanda na motala bino na big na papier so ko mo ba Mais pardon, bon, toka. nini Oyo, tokanda buka no pang. nino oh nino Pango na ngai, buka pang. oh buka pang Bosimba. to jiko Tile na yo. ekas to jia maître to jibu afalo bali kamba suka token Oui, bien na sala ki on ba liboso. Lokolo Lexi l'air mingi. Lexi biso tam. Futa sikoyo 5000 dollars. To pesi yo une semaine. Soki 5000 dollars ezate dans une semaine. Ndako oyo nyonso na biloko eza na kati ekomi ya biso. ndaku o lupango ekomi ya biso ndaku wapi okamata lupango ne nyonso biloko nyonso ezali awa. lupango nde mobimba ekomi nde ya biso lupango nde ekomi ya biso kokontango lisusu te soko lesi une semaine maya metotokeli lunda soko kozwa basi balingi ozwi omoni yango Naposa kulia isili. Sika na yepsa nini na bomengo. Nganyere ukaneke. Mpati, mate ezali. Pasteur lobile azote yanga lobi. En tout cas, okanisa akoteki na motema na biso po ayeba pasi oyo ebandaki kosala biso. Donc mabe oyo baparent na biso basali. Donc eza na baparent na bango motu moko mpe asalaka yango. Yango baparent na biso bafuti, biso tofuti yango na bana na biso. Donc so tokimaki epai ya nzambe te, TJ malédiction. Oyo olingi obota malédiction. Bana na bango malédiction. Tina 4e génération. En tout cas, tu as bikisi biso. Toto parce que la malédiction à maman, c'est quoi yo? Biso bana zo futi. Biso. Neti nga sko na linga boskola te, la malédiction c'est que ba maman. Li pati. Et bon lobi ndengo sokola nga bibandeko. Li pati a loti obi eloko nini? Ka wo na prière te. Ni ya kamba la mope na komo sukola. Ki boso pona sukola na zo banga, na zo mona mai pasi, on dit osonga na nzoto, banvoutement de kolanga. Banvoutement. Milimo mabe on ezaki na kati na biso toyeba ko sosola te tokimi siko epa ya nzambe nzambe abandi kolakisa biso siko etikali yo nde passer alobi etikala milimo misato wana mibale nde tosi toretrouve yango ya orgueil na ya kanda tolokwa tosi totrouve yango déjà nzambe apambola biso tosala yango bagene ekoka kolika na malamu mingi bon côté pasteur ateyaki wana ya pardon donc so pardonner mutu pardonner il faut pour tout ezate ko pardonner olobi yo na limbisi yo mais na motema na bosani te aloba ibongo te il faut pardonner penza yo na motema pe obosana limbisi likambo yango olekisi lokwa kutu ebale ko existe te na vie na yo pasteur aloba ndenge wana te ate ezali makama pardon ka yango wana pe tozolobaka te na vi makama pardon wana ka yango tozoloba fo makama toza na mitema koloba po koloba ndeko na ngai fo koloba
oyo so yebi ke ozalaki des problèmes okanaki obesalaki likambo kende oyebisi ye ndeko nasengi yo pardon na nkombo na yesu ata aboyi na ye essentiel yo so olobi ya yo ovai na yo oza na kimi oza na ordre na nzambe na yo ye atikali na makambo na ye neti likambo ka nayebi ko okotungisa ndeko na ngai comme ka problème na accouchement problème accouchement namoni okotungisa ote lipati kama bilamba na wana namoni oyo na valise na oyo ezali oyo teji azotika ezali okobota kalme alatanda tozela arrive ya masasi so mpe nzambe alingi kokokisaki masasi azala wana obota ekoleka nango na kimia nyonso ya nzambe mpasi nini yo omona kozala na mpasi te kotia susi te mwana nzambe azalaka toujours na esengo place azali moto nyonso ayebi ke mwana nzambe aza wana mais so ozaka na mawamawa naza na likambo boye naza na mpasi boye nzambe akopambola yo te oza na esongo so ana problème te mais so ana problème esengo ngo eyebutaka lipati so problème nini so oza nango ndeko na nga so oza na problème nga azali yaa na yo oyebisi nga problème oza nango problème kaka naza ya mokumba te kasi tosi tozwi solution mpona likambo mokumba te okobota kaka bongo mnakenda kobota na zamba wana mwana aza te mwana azali nga sikoyo mokumba oyo naza nango wana nazolinga kana loba mpona esenga pardon nzambe epalimbisa nga loba leki na nga fongola motema loba yebisanga naza yana mokumba esa nini ata mpe nalobi nasi nasengai pardon esilika noloba lisusu lipati naoyoka na bolingo ya nzambe so oza na problème neyebisa ngai problème naza yango eza ke mokumba oyo naza nango eza yango ya cartouche lipati oyo nini lisusu ebalabi tosenga pardon nga nazoloba po nzambe epai alingisa nga lipati eza mokumba naye nasi nalobi po nzambe alingisa nga noloba solo wana eza yango mpe solo natina mo te eza ya cartouche te me ngai nayebi ke ozali mwasi ya cartouche na kati ya ndako zeme ezalaki déjà avant kutu kokota na ndako naye lipati ekomi so ya cartouche te ekomi ya nani zeme mokumba yango ezalaki ya elombe ndeko na nga ovandi na yo ti zeme ebandi moke yango zeme esi ekobandi kokomela boye ya solo wana lipati elombe asa yebi yango nalingi na mambo ayeba te nazoloba mpo na ndenge mambo te biso ya pardon po naza nanga mambo elombe yana te te mais oza na makambo elombe parce que oza na ordre na nzambe na yo te ozotambola na makambo ya lokuta fo koyebisa ye yebisa ye azoba responsabilité na ye namonana na ngai na ye te namonaki mpe kutu mpe su te lipati elombe aza mwana mobali moko calme aza sérieux soki oyebisi ye problème ndenge ezali azaka compréhensif a ocomprendre ye oyebisi te mpona nini naoluka na ngai ye te molimo orgueil yango wana naza so na mama milimo wana te prière déjà basi balongola makambo nyonso wana nalingi so mama milimo wana te naboyi na nga mona koluka ye nayebisa ye mponga naza na choix te oui entre Marcel dis Viens pas nous voir. On dit viens pas. Non. Viens pas. Mais ça, il va vous faire mon cœur. Vous dites, on a comme ça, malade. Moi, mon kit. Marcel, baboni teji. Teji? Ah, il a un bidi. Dopesi ya kongo na ye ya bongo na biso ilonga midi. Teji lisusu te. Teji wana na bi so ke uta wa bi teji. Likombo na likombo ya koko ya masiba. Koko penza ya koko na biso nyos. Akipatria shule ni mkonji munene na kati ya familia na ngone. Ya wana dopesi ya kongo ya ilonga midi. Mama anufanda malamu. Amu badi na bina kila. Sabu ya. Mobali na bino akende sa koya te mofanda bino malamu epai na biso soki mobali moko kasala na mfalanga na ye bamwasi ata 50
Il a un bidou à la balabina, on a sali na bango combien 50. Masiba. Lele si mwana ulanda makambo wangoti. Bakombo ilanda kaya masiba. Akulanda nyonso ke uzawo ya mwa ya kalawana utika yango. Ile ngambira zaki na 50. Kasha la mwana ntangwa 35. Sabu yoga. Ya wana sabu na sabu yoga la bongoko na biso aiba mungu ya mbuga azala malamu. Pamba te biso mwana aiba mungu alibu mwana nyonso. Aibi bongoko na ile ngambira. Aibi kongolo. Aibi kasha la mwana ntangwa. Nyonso wana wiwa wangu aibi azali mwana kalala uko asumpi mwana koji mwana koji omoni zali problème ezali wana ko omoni lokola bino bazali bana ya tata moko problème koyokana problème eza te isadi kambe nokokozela bino mibali misato kaka mbongo ya yesu kartosha so sana mbongo na ya kamata kamata nombre ni ya kudinga wana ni bwana puis bokilo ngai likambo simplice nga mingi ba trait de ressemblance. Donc moi na wana vraiment kolongola te kobakisa te ezali vraiment masasi mobile. Donc azali vraiment moi na biso. Azali kola baina milombela. Minene awa. C'est ça. On a fufia masango. Asa kudia ya fupa masango. Poto temas. Poto amikia masango. Asa kudia malam basali mwa bukula kwa seka. Sabu ni sa muke mungongo za kufunga kasi masiba sikoyo bokilo oyo suka boti to pesa yankombo so za mwana mubadi kashala mwana ndamu ngoko yolingi siko bato nyonso bakende pai na yo yesu ko suka boti soki mwasi apesi kombo ya ndeko na ngai mabele soki mobali ay mako isili kabuli te sadi kamute ilo ngana lubaki pai na bino no yiba kama kama mingi abukoko na bino te soka na tunio seri mwana ngai na bana yo bukonde na ngai soko yiba kama kabia mbuga nyoso ayo moko tata oyibite mwana oyiba ndenge oya biso yo yeba soko lubile ngai te yeba ga biso kuta na kasi lubina yo asabi mukwa sompi na yusho na yubina ngote Mwiba kama kamunyoso nubusa na katata bashino za kuyoga wana. Baibi bunkoko na bango. Bakulia na banjete wana iza bunkoko na bango. Sutu dia kana maboko. Bango mimi mwana bota mimi kuna na America Latine kwa hiyo bashino. Yesu lukulo za kumona bisawa atana sadi minister. Kwa tifu bugula banseka wana na la kumete fumisheta na jipembe na sababu dia na maboko. Wani sababu bunkoko na biso. Kuyoga ansuni tebo bukonde na ngai. Mubanda mno saku mwana yana nte Masiba soto utuna hiyo tuna biselisa. Nuko mwana ya sadika kana kwa Yesu. Mubanga ngai mo na sadiawa. Wo mubanda mno kanisa ga yulu kula sadiwa na ayibite ayibiga ga osho kufa. Nutika na malamu oyo nusumba ndo nuzo ndio bokilo bakisaka mwa dolari oyo bukonde sana madolari ulukula langa bukonda tangu mususu be uzabona mai lugomba kama kama hapo nulubara bibi bon kepa kato azalina mwa mwogo oyo ngai wana ya mpembe masanga kitoko izali na mboko yo kaka masanga wana yo linga kawana ngala linga kayongo mi izamu sana banko na biso atike bokile botika mala mwa masha lumimba ayo nusabu sala makasi Masiba yesa mwambu inaoya utala teji na poko ilo ngambidi ilo ngambidi nutika na malamu
tard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Cartouche. Ça va? Ça va bien. Ah, je peux m'asseoir? Oui. Alors, Madame Cartouche, ni non autant. Bible? Décidément, Dieu est grand, hein? Des romans photos, tu la Bible. Oh, quel progrès! En fait, pourquoi mieux? Et pas, Maseba. Enfin, Yosa, femme légitime. Allô? Allô? Nazoka bien tenani, Segena. Ah tiens, oh. Président. Ndeni niko? Mungongo nani, Nazoka bien te. Ah tiens, président Fracas. Comment? Au maintenir le voyage nous à Miami? Ben alors dans ce cas, on sait qu'on rendre un service mon cousin n'a pas quoi. Nous avons dit que moi son mouquet il y a $10,000. Ouais, c'est comme à Paris. Non. C'est comme à Paris, on a un équipement complet pour la salle dont on a des joueurs et des petits sodigraphes. Hein? Ok, bon, mon souffle est égalé, c'est là un compte dans la musique et puis $1,000 ban la membre ban la bière. Tout ça bon chic et ligne en haut. Bon, alors c'est là à 19h. Hein? Ok. Madame Cartouche. Ça va, on a cancelé le rôle en Afrique du Sud, ok, bon. Hein? Et là, non, so il faut de quoi quand on est. Et comment il vient ni nango? Moi, je vais cautionner bateau. Maman. Au cause de nous tout, attends, moi sur le végan. Et ça la terre. Pourquoi il va que la si on est allé? Au son nom de ma porte, tant comme la carte au dengue, vous allez voir que ça non. Il y aura des autres banques. Ça est joué, et c'est moyen de communication. Il y a beaucoup de lignes qui cherchent à être qui na volant, pour voir ça accident même carabo. Merci. Boni mbandano mwana musala na bino. Kwa mbandana wazabi. Mbandana yo aza en forme. Il fallait aux ala clair tant qu'on met la lettre, le binon signé l'ipati au lieu que au comment au signé na kuma mindondo qui est déjà décédé ba nous ba hein? Il faut être sincère dans la vie. Parce que le kuta, et c'est ça qui est moi si, oui, le kuta, c'est ça moi si. Soit courage, non, on a parti, on a peut-être que on a commis. Au monde, on n'est pas cartouche et mon boulot, parce que c'est pas facile, mbanda. Parce que comme mbanda, moi, je suis là, je suis là, pourtant, au monde est indi. Soit courage. Il y a un qui a fait les olongs. Je suis prêt à payer. Na foot en bon. Bien ma besoin na 17h. On va jouer depuis 7h si butu ba ko ndiko zombo. Baza orgueil. Bon frère. Bien ma besoin na passe, o ko na passe zo mombo na 17h o komika na bisalesta. Ko no sala les atinete. Na lobaka na yo kala. Na za na cerveau. Na zela ka ya nzambe koya. Et na 18h. O ka maloba lo midete le prophète. Prophète o ka maloba nete to zela ka ya nzambe ko umelaka. Ya moto si to zui. Yeah, là. Alors, le banoki, parce que faire aux Zélanga, on n'a pas le temps de perdre ma belle. Je veux bien. Le bal comme Bengelenga. Nini, Benga le sous. Je ne sais pas comment yo yo nous actrices solo yo. Vous changez de hein? Tu veux que me tu veux que kufa le bal kambo. Pour ça le cinéma de. Eh, c'est mec qui est lombé. Donc ici on a au bain. Mais bon. Mon makati ya pambo banga la paix. Tu veux qu'on change bon? Minondo. Alors ni na bilima. Pour nani? Atini ngabi vandel mno banga la. Ozomona ngali pati. Ozomona. Mais yo na de. Le ba bien sur ozomona. Non la bilo mi bare. C'est mec qui est lombé. Au changer et on peut aller. Mokilio. C'est mec ozoba ngayo nga mindondo ngayo. Ozoba ngani? Ah, pour la likamboana c'est mec qui te na kufa qui te na zana ngai. Nazana ngai na comprendre. C'est mec donc lettre na mona ki na ndako zaki mto koma ki. Nga na komela ki na leki kuna ba bisingo zate nga bon. Net kilo quand même mukando ba kena yaki. Te ngani mna koma ki.
Ah, quand tu me commandes un hôtel, ça linga ingam na comment il fait. Donc, vous avez un chéri à nos. Ah, mais c'est mes petits canards yambayo quand même. C'est mes qui l'ondé. Kala. Vandako. Si madame PDG m'a communiqué une lettre, on a tant quand même pour mon adresse. Na ndimati comme to signer kia. Ngam na komati en signer. Ah, c'est même na nyokwami. Na moni passe penza, la boti na ba conditions mo difficile. Quand moi na okazani mutu mo nzoto mnene na ndika papa na ebo. Moi na zale ka munene. Ben, ça va quand même. Au bout de moi ni. Mobali. Bon? Félicitations. Mais Aza en bonne santé. Aza en bonne santé. Aza pas nako. Non quoi? Maseba te, maseba quand même. Ah, pas maseba. Ah, parce que tu vois pas maseba, c'est pas moi si na c'est comme moi n'azai pas moi mbouille. Pas moi mbouille. Ah. Abi moi na ka mentalité na bango. Biso benga so ba bena mai. Ba maseba ba conservateur hein, ba tikala na coutume na. Ah. Bon donc yo wana chéri anos. Ngayo aussi. Nzamba kumba ma. Moi était ko pour une petite na okaka ya leki na ngayo nzamba sunga ka bota. Akita po ebando lemba déjà. Mais il y a une boîte au Japon, il semble que c'est le PDG qui a voté en Japon. C'est un homme d'affaires, solo. Le Japon. C'est vrai que moi, il y a un problème. Je suis bien sûr que les solo na biso, bon biso mi balé mais un alipati quoi, biso mi sato. Ah non mais ce pour na la médiation il y a yena cartouche, c'est mec qui désolé na ça. Parce que oui, circonstances ni to kabona na bango. C'est que va continuer. C'est vrai que le monde a fait ça. L'hypathie. Maman, comme on a vu ça, moi, il peut bien pas, parce que ça a bonné, c'est tout le monde. Mourir tout la tour. C'est mais le message mais après la bongo té hein. Cartouche là pour na kata makambango té. Makambango concerné ngai na yo na l'hypathie. Et na nikolo baboyi. Ozomona c'est mec qui ozamona mobali mo nga na yebi na vie na yo. Ozo a quand même responsabilité na yo. Hein, ozamona mobali moko honnête. Allez, dis, allez. Kangile tuna ilo kwa nafu mandiko makelele hapa. Nakangia muzala à l'aise. Nakangia. Mais ça problème ta on a solo là. C'est mais qui problème ça wana ozora ba responsabilité na yo. Donc na yebike oyo ko ya okozwango pe. Pour boire likambo côté. Question de responsabilité, c'est une question il y a honneur, on a gardé rana ngai hein. Tout perdre sauf l'honneur. Sur le camboyali il faut prendre ses responsabilités, ben je prends les miennes comme ils étaient. Mais pour la médiation na bango c'est mec en tout cas na okamande na kutile mbalé parce que la situation tout connaît tout ndobota na zamba na ba difficulté wanyoso yé mutu aza la base nango hein comme ndebo fandi bozo sula ça m'étonne quoi wana eza problème na yo te hein stali ngai na famille na ngai quoi na leki na ngai drôle de famille vraiment est concerné vraiment te problème eza aussi mais que moi li parti ndenga za wana mais kaza na zemi. Oh, mais naïe bien, naïe bien. Je la dende la gamme sur kuna pas na, pas en bas naïe. J'aime pas moi c'est pas ça mais c'est mec qui. Ah tout ça moi on a fait déjà beau tamati. Et ça c'est ma cartouche t'es d'accord. Oh, c'est quoi ça? Et quoi on va nous tous? Hein? Madame, oh t'es qui PDG au comme ça naïe. Bon c'est mec ça c'est ma cartouche t'es mes azim naïe. Bon voilà. Aïe c'est mec qui a ça mukumba ezali ya yo. Quoi? Bandela? Hein? Bandela nini? C'est mec. Je peux tout accepter, hein, Nandi Manioso, sauf le Cambouane. Yo a bien comportement qui n'a très bien. Oui bien, très très bien. Non mais non, mais les sanglots comme ça, sauf ça. Dona nous dit mazemi na éviter les pour la combien va moyen ah non mais non bambongo tozozwa bambongo tozozwa et le gars problème mingi donc n'importe qui a juste minaye c'est ça mais c'est quoi comment telengana le na comme une situation à l'art bon kangela ngazemi wana na kozwa ngo pété c'est mec eza pona bongo te voilà oyoki balanga problème eza wana kona lobi te kozwa responsabilité ya lipati on dirait que ndenge ozokanisaka nga na lobi ozwa ete mais nalingi kaka oyeba ke lipati eza na mokumba na yo soki olingi kozwa gloire à dieu soki mpo boyi na yo na tofonctionne te kozwa yango c'est meki
eza kaka mpo oyeba quand même ke mwana olipatia kobota eza mwana na yo c'est mec naoki mais c'est ozala mingi nayebaki mwana wana azali mwana na ngai soki vraiment conscience na ngai etingi mwana na ngai mais o comportement na ye naza mal placé na ndima likambo wana semeki obi lipatia change mingi lipatia change mingi mpo akoka kofongolela nga motema na ye ayebisa nga vérité wana eza lipatia ya kala te ayebisi ngai donc aboyi makambo nyonso to ya kala akomi kosambela na impolitesse wana makambo ya kala oza soki aboyi yango na impolitesse wana semeki omona eza quand même batension aza quand même humain makambo ezoya eye aire wana eleki oyo nyonso mpona komi na lare bien comment bon c'est mec de toute façon makambo mosusu tokosolola yango nsima mais mpona dossier wana on va voir fona réfléchir susu mwa mingi mais mpona mwana nayebi ke oza na situation ya oza mwana naotiki $300 mais akosombele bilamba ya sorti sala baprovision mpona ye bon akovie mais so oza na badifficulté ya mbongo loko oyebi epa na nga passe epesa message mais mpo makambo mosusu wana enfin nakokende réfléchir fona réfléchir donc nzambe aéclaire biso nyonso bon botika malamu mais mobali na ye boza suite na ye te en tout cas penza bandaka akei biso tozozela eloko te parce que naleki chaque fois naleki epa na ye ndako eza kokanga mais bavoisin na ye bayebisi nga ke mwana ne ya mosala fete mbanda na ye wana azalaka kuna abimaka ke asali provision azongi amikangeli na ndako je ne sais pas comment alors dans ce cas fona leka kozwa to vérifier oyo ozwa ngai ouais lobi te semeki ouais lobi na ozwa soki na yeki na kotinda chauffeur mais na bakozwa nga moko ok merci bon au revoir au revoir semeki ke na yesu ndeko na ngai molimo akanda ye ndeko na ngai kanda elati yo lokola me ye moto aza tata na mwana nayebisa ye te tokosuka wapi mambongo yango yatikeli biso na mokanda ya nzambe mpe lokola otomboki obwaki koluka kochange ndeko na ngai Mutazate. Mutazate. Namontu kwa kapote. Petit. Yela ngebe tena kuna. Nitoka. Yela ngebe tena kuna. Nitoka kwa kapote mwa tusa utrimaitate. Nitoka jenga ya mwa kilo wana. Waneza mke. On fait des tout ça, tu fais pourquoi? bazobeta porte elo olingi ofongola te okomi robo elo olingi ofongola te okoma mosa patron malemi kokima te mama na yo akufa te ye patron no akala ozokima ondire zombi soki nini afongola porte ndeni seme ye mutu mosa masasa azanga okamwisi ngai ye okamwisi ngai mais tozobeta porte tozofongola te ondire ozoka te okoma Depuis la première fois, tu es sûr que tu donc ça, tout le temps, on a pas ça. La bête porte beaucoup fond, pourquoi?
Hein? Alors, côté Anglette. Ça va? Cartouche Lazare. Dubaï. Ah! Arine Nzilani. Et puis, informer mon tout le monde à Dubaï. Vous assurez que Dubaï. Avant qu'il n'ait pas de bon. Azam dans Dubaï. C'est pas normal parce que je retourne à garçon tout, voyager à Bango. Bakende Bango, cette fois-ci, il y a été. Bateau Pezonga, depuis Kala, donc information montée. Azo comme a pété. Il y a un bureau, un bureau central. Suite, il y a un Dubaï. Est-ce que vous êtes à l'aise? Hein? Madame, tu es bien? Et bon, on est quand il y a un anda pour l'année. Pour ce mec, le mec, il les caca à bête à rapporte, mais il y a un carte au fond, on l'a raté pour l'année. Au salaire, on a Katia. Au là, on va pongi pour comment c'est patron. Hein? Doucement, bon. Oh là, la tiki, bon, on a voiture. Asa ngozo kamusanga ye. Ukamusinga mingi. Ndenga na nova anu ndako. Bien. Le voisin, cette fois-ci, il faut que nous comme un bilos, na téléphoné Tembo, Kaungula. Tout qui est na bisoti, bon tu vendre. Oui, parce que ça na ba côté kuna ou bien à effectivement Dubaï parce que en tout cas na signe moko ya voyage wana te mouvement monté. Alors, aux en provision $60 hein? Kende changer yango somba approvisionner nda hein? So ba toi facture ya mai na courant baillé le cas au monde ngai même côté téléphoner ngai hein? Comme ça on fout un combat cartouche bon so pe ba journée ya payer coquille ou informer ngai na pesi mbongo na c'est clair mais attention battez la bilo qu'on a très bien en bas côte ça va visiter ba tout ceux qui wapi na winga monter hein? Ça va, on dirait un problème, qu'est-ce que c'est? Ma mère. Oh, mon gars, c'est pas sérieux? Hein? Moutoza anda pour ceux qui s'est sauté. Dimingondo. Enfin. Les gars qu'on a dit dans Bambao, du bon goût. Hein? Comment ça cinéma? basinga na maboko basinga na makolo azosubaka wana kabineka wana azolo wana azanga nayebi yo komone eyombi uze bisube eyombi yobenayo komono mindo mama expliquez biso akomi boye comment mais ozolo ba rien dit ma frère dit hein expliquez biso qu'est-ce que c'est azanga ovana mutu na ndako mutu akomi na etape ozo informer te na zone rotoke na frapper na porte boko fungola oyebi kaza situation malamu te ofandi na ope hein moto azanga oni ngana zo mono azanga oni ngana zo mona moto otomona moto nakokufa otomona moto loba problème eza ndenge nini loba même en fait olingi nasalo nini mobali munene akoma situation boye akoma boye et puis ofanda na yo tu ne fais aucun signe même bamembre ya famille osignale bango c'est normal ça azanga oyo nga nazomona nini azanga papa mona selema nakolongola bilamba seneti nakokufa linganga mingi nzambe na bomoi yawe ya solo azanga esuki boni comment expliquer zala di na bambo eloko oyo azala selema
liboso nasima modo modo Zanga. Azanga. Sikoyo, uvandi. Tena ina oboma yeno. Non, pour la mobile, la mala okupa. Oui, bien. Allez, tellement tout de tout de pas. Mindondo, pangusa maboko. Telema dit. Telema. Leka. De. Landa. Oh, Mindondo. Tokena à l'accès au papa na tout de suite. C'est vrai que tu as bundana na tato. Ay bosse. Wow. Touche solo, nzambe na ngai. Moto. Nzambe. Moto. Nzambe la ko butu na moi nzambe. Moto. Papa mboda la ko. Moi la maman, ça va Primus, ça va sekele. Primus, sekele ya mosala. Primus, suka ya sekele. Yoko luka kaka mbongo, lisenga tango nyonso. Okanisi nde okozwa mingi, ndeko ya mwasi okomikosa. Leka ya pamba, lela ezangi tina. Okanisi nde okozwa mingi, ndeko ya mwasi okomikosa. Wazali na makolo mine, alandaka zela se moko. Kasi yo makolo mibale kaka, olingi banzela zomi. Kolingalinga mibali nyonso, kobebisa nzoto pamba, okomi lokola pula matete yolo gaba masina. Lipopo pe mboka monene, zone tuku mibale na mine. Okosukisa ndenge nini, okosilisa mbula nini. Pamba, okomi lokola pula matete yolo gaba masina. Lipopo pe mboka monene, zone tuku mibale na mine. Okosukisa ndenge nini, okosilisa mbula nini. Kolingalinga mibali nyonso. Nauti na bumba, nauti bumba, na ye, na yoki, na meki, mana Primus ekeseni. Malafu mameni ndwing. Kanzi Primus. No, kimweni kuformili yoyone kweba bakiri yawe ni muda mamengi ndwini. Kilini tanga mungu kanzi no. Primus Kimakin kaka, mudamu formule yo kizé ku kwetu kili. La prémisse, il y a que autre chose dire, il y a que plaisir, autre chose pour nos prémices. Bobo manga te na ndenge na pona oyo anga famille, po ya biso bana njili, soki oyo te wapi lisusu. Prémisse eza eloko mosusu, loko na pona yango kaka prémisse ya. Landa, Mindondo, tu as l'accès au papa tout de suite.
sebe ibokende nga na bundana na tato atusha solo nzambe na ngai nasambelako butu na moi nzambe soki otali kartushe kondima te azangaki koloba na ngai oyo asalaki ndenge wana mpo avange ngai ndenge ozalaki na ndako wana aovange ngai na nini ngai nayebisi lipati wana ndeko na ngai vengeance no na modele nini oyo akosalela cartouche bakisi kaka cartouche akomi kizengi oyo kizengi ka nde tomonaka erik mpongo na kwara akoma kizengi kabo ndenge asenga bato babiloko nde masasi akomi soki omoni elelo kondima teke masasi oyo azalaka na mbongo na nkombo ya lokumu ya cartouche eke na mai bonasala nini mama soki ezala ntango ngai nazalaka liboso nano naosambela te nde ero oyo bakangi basinga na chambre akokanga mobali monene ndenge basinga na chambre vraiment nga ndeko yo nakomi lokola zoba wana ngai na biso lokola ngai naza na ye mpena na groupe de prière yo omemelanga paster bamama misala mpe baya kolendisa nga na losambo basala bagene nde na nga mona okoka te mpo ndako ya ndenge eza na bamvutu mafi kobengana milimo mabe na ndako wana nga nakoyebisa bafrere nyonso komisa bamomo baya kosala bagene na ndako basambela mpo boye eza normal te eza normal te lipati na leo nakomi na suka nakomi mpena na suka mobali nene nde ope kokangi basinga vraiment nani kuna kota ye en tout cas ndako na bino pasi donta mpona koluka esika yango nabandeli boye ezonga boye o lelo ndako yango yango te naleka boye yango te biloko nana efandi wana ya nini kasi ya kobota mama ta bino bobosani nga na ngai ya kobosanzokolembaka pembe kumala biloko kofana nao te pardon kofana nao te tantine kofana nao te telema nao zoba biloko no wana bima yango nao toyengi yoso ba problème aya te pardon tolakana na bino kuna tolobaka nini tomonana susu te bobosana biso nabaka sakosi tokuti nao toeza mene okotela tosu na bamvutu nano ya nango tusawa kele malamu pardon ndenge kele malamu obosani adressela libanda lokola faser lokola ngai nabota te nzoka nde nabota bino eza kaka polo okoki kolemba bino te mama entoutcas biso tolobaka bango mobali nge bayoka te ke toza na famille na bino susu te bino boyoka ngo te tabe toloba na micro nde boyoka awa te obosani adresse mama leki yaka ozomona mindono ozomona mamobanda ozomona yo ozotikakena basakosi onengaka kende pene azokende wana azokosa te ozoza biloko nde ozotia wana na kiti ozofandisa wana ozobosana kazaka na basinema na asalaka mingi awa awa te biloko ekolongwa awa te awa te lopango bataya masebaka mwa aya kofanda pasela susu makambo nde asalaka wana ofanda libela te bongo oyo kosala nini oyo kosala nini ata butu moko pamba oyindi kosala nini otiki lopango na bino kuna immeuble na bino soki villa oyo kosala nini awa ngai lisusu na papa na bino tudu ngai yo nazonga susu na libala wana loba baloka ngai mpenza te nakozonga susu na libala wana te pasi onga na moni nakomi kotelenga na moye tomi nalali pa mpembele mpe na mobali naye bazaka na ndako chambre moko na salon nakozala wapi lelo nakomi mitelengano boye nyonso kaka eluka makambo kaka papa na bino dudu lopango akende kokaba mwana mwasi akendeki kozwa soko maya wana azwaka na yolo oyo akosaka biso akendeki lunda nzoka nde ye kuna akendeki kosine mikanda mobali ya mai alobi naye kokanga yo na mwasi na ngai na kati ya ndako asali mikanda wana afuta bango $2500 adedomage mobali wana nga mpe nazalaka na nga te nzoka nde mobali yango na ye mai yango bayaka ntina ndako kuna epai na biso bakomi kuna baye komenase papa na bino ntango amoni bamenase eleki akamati buku ya lopango apesi bango poso mobimba soki ekoki oye te toteki lopango mama nayebi te nangona kaka baye kokotela biso nende oyo basalaka box oyo basalaka kati na basidoka nyonso na ndako mama lokola tozela tosoliba nakosunga lisusu libala te silipana bino mama leki ozomona place bozokende
suka na bino eza somo oyebi nzambe te mama leki Mama nasambelaka bino moko boye ndenge nasambelaka na mama bino. Tongo pourquoi na kosambela mama leki elingi koloba koyamba nzambe na koyamba yesu na motema na yo oyambi ye ozoboma biso alingaki na koremplace ne babango na tolisa ni babana l'église asalaka nini église kaka problème ebele ezoyela bino mama leki omoi place tozosuka ndako ekei babotoli bino ndako mpo bolingi kotika baaventure na bino te alabutu mpe epesaka makanisi awa te soki ndenge nini lobi na awa te eloko ezali wana nga nasala desizio na tika biloko yo kubabekui nakofanda nono ndenge nini tosilanaka na bino nazoteka lupango wana ngai mpe na deside nateka lupango wana mpe na moto mosusu mpe oya koleka bango na makasi mpo bango mpe bazala yango eloko eza wana kaka yango wana yango mwa mikolo na kofanda awa mpona luka moto asomba lupango wana mama obenga na nga te na butu nalala nani mama alingaka bato bazala na ndako neto moi baluba nde bazalaka makambo wana ndaka bokilo mama leki ndeko na ngai ya biso moko siko tokobwaka ngo wana ntango asalaka bascenario ne obosani ozoyi baso bafilmaka makambo so eseleki eseleki bongo siko babaki na bible nini eloko eza occasion de chute na yo obwaka yango bie kata yango ye aza occasion de chute na biso akofandela so koma akendela ye akofandela so kwani te yo nde ozoya kobebisa biso tofandela so toyokani na ndeko na ngawa koya kotia biso so batrouble na yo awa tolingi na biso te ozobi mama ya biso te bon nazotya biloko na chambre so osisi balakisa chambre tiaka biloko na kati ya ndako yo so likambo koyo ezaka ye tiaka biloko servi ye na mipesa ye biloko olia soyoka kona ngaya mama banda lobi ndenge nazali awa po baya kobenga na biso na tongo ya lobi wana nale te moko baobebi balingi basalaka mpe jeune baliaka te ata 3 jours mpe mbeleki alambaki na ye ata mpe lobi mpe tokolamba te fanaka apamba ofandi boye elamba pembe boboye bati amusokiti boni lelo bumosali opasi te lelo nalali bien nalanda makambo docteur alobi nalanda bongo ye ndeko no mindondo na tongotongo azobimaka azokendeki wapi mindondo awakili cartouche abela te abela nini makambo mpe concerne biso mo yo so balobi nozaka makambo ndenge ya koluka makambo mama nayoka kaka te abela yango wana mindondoki na ye na ntongo nyonso na groupe de prière po basambelaka ya l'hôpital te ya kosambela kaka maladi mosu mpe eza ya hôpital te wana ebongi kaka na prière nde mpo babika oyebi ke bato ya groupe de prière wana soki basambeli balembaka motu te lelo mindondo azokende kuna ye na mobali po bakende osalisaka mobali lobilobi soki cartouche abiki kasi bien akolinga mwasi nini yokolo mobali ofandi awa moninga akende kofandelaka mobali na groupe de prière obandi nabandi bandi te nalobaki nini na ndako nalobaki nini kaka koya koyawa obandi basinema kaka soki combien de jours obandi ka sikoyo nalobi mabe olobi mabe mobali aza mobali na yo bosiko aza mobali nani otindaka nga nde na makasi mobali nanga te mobali aza mobali obandi tozala so toyokana na so bien tofandi bien olingi songisongi songisongi te toyokana bien lokola yo olobi ke mobali na yo te mobali ya mindondo zemi wana osala nango sikoyo okosala nango boye ebongo oyebi te zemi soki eza enani oyebi te me bango ayebi eza likambo na biso mibale te bango bayebi soki lelo cartouche ayoki ke zemi wana eza yayebi ozalakidi bamoni mindondo ayebi soki yango ayebi yo kobanda te mpo na moni ozongo banda makambo tozala kuna ya ndako na bino te
Ah, c'est pour la bientôt. Pati bidi yo kamati makamu nyonso wana oyebi si mimbondo nyonso wana mpona kozanga esika ya kofanda to mpo bobandi kosambela. Na priye bano soso osengi pardon fo oloba masumu nyonso osalaki mpo bapardonne. Bon, nga nasengi pardon na renosaki nango nazalaki nango te. Ifa naloba mpo sikoyo nakoma nazala libere. Yo lingi nafanda. Eza na likambo mpe oyo okoki koloba na mutu te olobi kaka yo na nzambe na mpo kono kolobaka basangwa ndenge wana epai ya bato. Ifo loba ngo mpo bapardonne. Biloko ya soni ndenge wana kolobimisa yango na misa ya ntoka kosambela yango soki ya ndenge wana kaka ndenge boloba na kolosambela na kokenda yango kosambela te. Bamakala minene minene ndenge wana kolobimisa yango. Oyebi teke vi na yo kokobebaka pamba pamba. Wana yaki toza kuna te. Okuti so tozosambela so ndenge normal akoya kuba wambuyenga te mpona zomela makala nakozongela te na boyi mama nanga na nini losambo entre ndenge totindi yo ntina niveau wana mongana sala misu kozokokela ngana sala nini makambo o Bonjour. bonjour Moi, bonjour. bonjour. Bonne santé bien. Dis, je pense que ça, on t'est préparé déjà. Lipati. 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 sala mnyeni tika ndake na wami kwa nazoloba na yo te Bonjour, carte rendez-vous. nanga bonesa itoki nicho komele fakize misaya yino kwa parce nga nabino makambo aze ekasi ngo totuna tunongozo na papa nga nabi makambo aze mia totikali ono mina ngakuna kizeme nazo iso banaka kizeme misaya ye ngona station yeskondeni nakosa lisusu bon ngolo bana nini sokolo bana ngazemi to domani likambo biloko akondia liboso tuna nga biloko akondia ozokoka madesu te na pondu soki tolamba nini nayebi yo olede kolamba zemi eza ya ye mama kolamba wana tikala kotuna na mindondo zemi nde eza yene On a pour Maoulia, maman. zongisela nga loka Toi, t'as $200 quoi. Ça, au sommet, vous en avez besoin. Merci. Au 8 cartes à rendez-vous. Eh, là, Ça va maintenant, en tout cas, on ne cherche pas le temps. On va changer de mbali akomi na mbongo akomi na mbongo kuna monika ndenge alati ndenge ebela mbongo ya devise atikeli ngai oyo balingana kaka bango na lipati yango mpe bongo nasala nini azwaka mokumba na ye asala mbongo ya kartushe mobali nini akoleka mbongo ya kartushe na mboka oyo lipati atiki mobali oyo kaka boye na mindondo nani Mama. Apa? Ish. Ha? Boni sangu boni. Malamu. Nazongisa futhi. Nazo. Mama. Bango plaza. Basadite bakei wapi? Oyo mokolo akendeki église oyo aleki akei epai ya docteur Yo osabia wa mikolo yo? papa mpo omoni lokola mwana azali na zemi lokola ya na ye aza na misala kuna na lingomba na bango yango nayaki ya mpona kosalisa ye mpo zemi ezokungisa ye na bomwana mpe malamu azala na motu po akengelaka Wanguka mubali na yo wana sa lokola Ethiopia uteki ye wapi? papa tokabona Nubalanaki ya solo batinilaki yo ye. tobalanaki ya solo Mama. Batinilaki yo ye te ukamata ye kana makashi? te telinganaki nga mpe nazalaki kaka moke lokola ye Mama yoza mwasi ya solo nalingi nabongisa yo mama. obongisanga Po oza mobimba mama. Oza na nzoto ya kokoka. Sa komonana mama oza na nzoto. Nalingi nakamata yo mama. Nabongisa yo. nazoyeba kobongisa yango te papa Mama osomoya jama. te nano namona te namutu nalukaka namona okumona yango. Okumona yango. So ninge kumona jama. Ngana lingi nakamata. pakasekesela malamu te oyebi sikoyo
Mama, kadi ufanda te tosola muke. Ngai nazali. Somba fa kwasa mama tosola. Omoni nga naza bokilo na yo. Bongo sikoyo. Kadi osali bokilo ya ndenge nini? Yo boti mobali, nga na boti mwasi. Toza bachiviela mama. Ebi chiviela? Luvila? Kele. Chiviela mama. Yo boti mwana mobali. Nga boti mwana mobali. Yo boti mwasi. Toza kama yale. Sadi kamuda? Ezaka problème te. Sadi kamuda mama. Zachiba ute. Na kukamata hiyo mama na kena wana mbuji mali. Ndao kwa hiyo na kupesa hiyo. Tukena mbuji mali kuluka jamaa. Hiyo emerode mama. Sio kenda na emerode na kumema yoko. Ne makano ai. Wa mutakama. Na salina mfanana na lai. Na ubale. Jua mvani. Usawa yuka mama. Papa. Deja mwasoni hivi tangu. Mama tusaba kama la dilongola makanisha kususu wana. Nadhani ambao na ngai. Mama. Umerandambo? Namela ngutu. Mama mekana numona. Banga kama samara. Mama. Sema umoni ya. Sema meni mwandamu. Sasa kubona batu munyimwe. Sabi sa. Mama amekaa mkega mama. Umona batu munyimwe ni. Paliana mwani. Ndenge ni yego. Alamuki deja. Asala auto sokola siko azola tabilamu. Asokoli yemo. Azoboya mikolo so na bina sokola bi ete ngamoko. Abone. Ça c'est bien. Ndibilo nzamba za makasi hein. Tala niveau masasi komi deja. Kambe masali. Bokilonga mpe nazala kozelaka mpona yebisa yo nayaki kaka mpona mikolo moke nasalisa mobali na ngai lokola neti mwa sante ne reprendre wana ngai nayebiso so mwa ezali osengela nga mwana mpo nakoka kozonga na ngai nakende kodebrie na ngai ye Mais kasi bokilo oboyokaka on se marie pour le pire, pour le bonheur et pour le pire yango outi ko vivre yango siko masasi grâce na yo akomi ndenge wana na kamwa santé ya bien bongo zonga kono tika yemo kwa biso mwasi topeselaki mbongo ezali yo ezali basi mibale te topesaki mbongo mpona yo eza mpona mwasi mosusu te bamosusu wana biso toyebi bango te et puis maseba soki oki atoke na porte kofongola te yebisa ye ke masasi azonga nano te oki akoya ko akwamburie bakarte awa ndenge amesede kosala bakamwa bascenario ya mike mike wana ngai nasepelaka na yango te naboya komaka awa oki biso maseba yebi ke maladi wana kotomboka makasi ko ye na minoko na ye asaka na te yo kovanda awa mwana wana koya awa yo moto kobokola mwana wana eza moto mosusu te eza pa ya maseba te mwana fo azonga awa bino mibale na masasi bobokola bana mwana na bino opesa éducation oyo ya bino éducation wana oyo azokoloba kuna ya bakoko na bango yango te ya bakoko na bango si eleka c'est fini c'est terminé toki makambo nalobi nayoki papa nakilaki yo chemise kola moto olati su te te ovanda vanda te olinga pembe na papa
Alors, ça va? Masasi, ça va? Hein? Ça va? Hein? Ça va? Ngai nani? Ngai nani? Ngai nazali nani? Ngai nazali nani? Ngai, nazokutuna yo. Ngai nazali nani? Papa. Papa, hein? Ah, c'est bien. Olalaki bien? Olalaki bien? Olalaki malamu? Kolala? Olalaki malamu? Ah, c'est bien. Bokilo comment progresse ali mingi? Ah. Masasi. Ebi kobota mwana. Kobota mwana na bokilo mindondo, na mawa mindondo. Oyebi? Mwana bobota oyebi ye? Si omona mwana. Oboni, yo moko. Alingi suna sa elaki eloko te nga moko. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, ça va s'arranger, ça s'arrangera. Masasi. Natunaki mwana bobota si omona ye? Mwana bobota si omona ye? Mwana si omona ye? Bébé. Amoni namte. Ah oui. Kala mwinda. Mwinda. Ekufi. Te. Sanza. Te, sanza te. Mwinda. Sanza epeli. Mwinda epeli. Mwinda epeli. Zomona photo? Ebiso photo wana? Bébé. Ah, c'est bien. Bébé. Masasi. Mwina watofandi hapo. Na mbeto. Tufandi na mbeto. Iso misato. Awa. Mbeto. Tufandi. Mbeto ti. Izani tufandi. Kiti na mesa. Ayebi mo muki améliorer déjà mon qui c'est bien ça. Bongala yaki kala. Alingina zonga na ngai. Asasi. Ngai alingina zonga. Oyebi bapasi nyonso ezwaka biso na bolamu ekontribuaka mpona vi na biso oyebi eza mpona bolamu na biso oyebi yango bien oki mpasi oyo omoni ekolakisa siko nzela okoki kolanda ozo comprendre bien mama mindondo akokende lisusu te akovanda awa akozwa bebe akoya na ye awa bino mibale bokopesa éducation oyo ya bino boyoki mobali azalaka na mwasi moko oyoki bobi nazoka papa mwasi mpe azalaka na mobali moko pa kuna mwasi mosusu ntango nakendaki na liban mwana wana ya pembe avandi kuna na coin mama na ye libanaise ntango nasalaki skale na sénégal oyo moni ya mwindu wana mama na ye sénégalaise mwasi moko oki ngai azalaki na mama na yo ye moko oki obandi so makambo olina kende oyo ozosala basasi nakende na mwasi na yo atikala aotikala moto ozomona papa abandi yango nakangi biloko bado kokendenaekoso espione ezoyelo sani na ba yesu soki espione yelo olobi yesu moto yango ozomona yesu omwana sekisu na mobali yango mamema omwana moni na ndako bamonaka te non ça ira avec Dieu ça ira bon masasi ngana keye atiki mwasi na yo bébé akoya ok au revoir bye non ça c'est pour les enfants bye au revoir ok bye au revoir ça va merci moi yesu masasi omoni te cartouche yo
naosepela te oyebike nazoseka na miso ya papa mpona papa ayoka susi te nakokei nanga nayebisi yo pardon nabotana na bayesu obaki otangisanga bible baki otangisanga bible atangisa bible otangisanga bible ba makambo ya yesu okaka yesu a nyakacimoko ce a nyakanoka yesu a motu usala bunye una omoni ba mwashi nyonso ya kitoko wana batangi na chilondo kumerode bamwasi ya kitoko wana somona wana nyonso batangi na chilondo kwetu kwaki kuchilondo kumerode umekanani muke Lwata, Nini wasama wasangidira sabukandu bilanji isabu baboye le pervers l'oiseau de saute il a sauté traversé le village l'oiseau est l'oiseau de saute il a sauté chocolat ni maman chocolat nakina kaka nazoyeba koyemba Chérie, usadina nangai. Mama, usadina. Mama, ozomona ngai tati na ye pende ozokata soni te vraiment ozopinda moto ozopinda ozoyeba soki aza nani papa lino te papa cartouche te noko cartouche ozosala ezalaka te mama papa aza losika mama nazoloba nu nanu mama ina badeso mbula nini mama Mama, kamulangi, kamulangi, sombe kamulangi. Mama, ozali tokibaka moto sala boye mama, mama likamuli ozotelesa somo boye. Ndenge mokebisela somo ngamna biso kusawa. Anazali yo bebisaka ka bisika nyonso. Tolobaki no dele commencement obandi lisusu. Papa, ata yo moko. Azali na mobali na ngai. Mobali no wapi mobali? Yo na mobali ya. Nazali mabe. Kopini wapi kopini? Nameli pe masa. Nazali mabe. Yo melaka masango lipe. Melaka masango. Oui. Omelaka masango. Okende mbojima. Meko okende okende wapi okende wapi? Nakumema ekumero de kuchilondo. Maseba. Wana za mama je maseba. Mukajwame. Papa. Mema. Udi mukajwame. Kaji mema. Ndi mulume webe. Mama. Papa yo aye mama. Mwampoi kwanza kujulu. Sabilwani. Mama, udeni mama. Masiba weza mama di uzusimbe na nzoto boy. Ngela malwa bunyi. Sakume. Papa. Uchi wapi? Ka Ethiopia za uyawa. Kele. Ngai dudu. Ngai dudu. Ngai dudu ko. Wana za papa mama, wana za papa. Papa na biso mobile na yo. Papa. Mama. Nubima, besike makele lawa. Oye sadi mwashina. Pomengo.
na wuti ko logo pa Pierre na wuti ko logo pa Wolf na wuti ko logo pa na Jean na wuti ko logo pa Pierre na moni yote na ko kutu awa ukuti awa baya mubaji na ye Nigaye. Mubaji nga. Maya. Masina yo. Maya. Oya zala kana ba. Babenga na papa babenga ba. Kutula kitumba. O bakatiel. Bakatiel. Mema. Nge yo yibinga. Chambuyi wa mutalama. Oh mwasi na ngai ya libala. Mutalama wa izalite. Mwasi na ngai ya libala na futa kimbongo. We. Mate mama tika yaza mama te mate ba. Mpongo yo. Bima libana. Mate ba wa yaza mama. Na tani ni ko. Papa yo tika na mama lebe papa. Na kumema yena mbuhima. Uzule bisanga na msele mbinga na kuno bisanga litutu. Tukukende na merode. Tuchimula jama. Muvani. Ase ba wa za mama bataka boye tuzu sa mama mama masebo mwana ngo wapi na kishasa pesa. Mama boye sala mela wapi mama. Ubuni yangu za chi. Umela masango yote umela ngote. Inalubi mama. Umuni yangu za chi bindi. Masibisa malamu ti maseba ya za mama. Mama. Banda mkolonini yo bandi kumela masango yo. Banda mkolonini yo yana ndago. Papa tika na. Mana meso. Udingi ni hawa yo. Kumela. Kalubi jaka. Mama. Azali babenga kaye. Chidingi. Mama bima. Nubima libana. Ipati. Nubima. Nubima to kinda binga na fana kawa te ima. Dawa mwashina ngai. Biso ndo fana kaya yaki ko ya zo zonga na. Fini. Kwa jik. Chijengu maintenant. Chijengu kwa chijengu. Oyo sedi. Zubuya. Fana kawa tukuba binga na fana la sinema nguti wapi? Oyo zubuya. Yo meno dan doki mama do salo za doki. Oli ko bemsa makam mikolo nyoso. Na mi suzo le kale kakalo kwa nyo za kan doki yo vraiment. Oyo san zubuya komi zubuya mwashina ngai. Nubima mino sunu sa mesi lo la ba. So mama. Kumerode. Chilondo mama usabuke. Batu balingani na bango pa. Na mwana oyo kaibi jama. Well, uyibi jama. Biso lo keba bengani ngali ko na yo. Kama kwiti no sila o yo ko luka ngana papa bungo mwa ndi to lo bana. Iyo mama ko bebisa bisa mama bana kandi ko nyo ko la na kabana pona o bebisa. Na lubi. Yo no progresser na vite ka ko sala na mabo. Oui, ça progresse de kubala. Et donc progresser. Maman. Du parti, mais qu'est-ce que c'est? Maman c'est là. On parle. Allez. Quoi jig. Na lubina ba mama hein. Chijengo kwa chijengo. Moda ulubana bisaki ambassadeur. Oui, ça vient comme ça. Tu sais bien maman. Wapi chaussette mkasi? Wapi chaussette hein? Ah, ti. Mulunge oye mulunge mwete. Eji. Ebi. Teji cartouche. Ndo ya teji tweba. Ozomona ezaki sengo mwana bobote aza na santé ya boye azolia bien tala ndenge aza na foto azokola malamu na monene santé ya bien asali baklasse bien akomi mpe motu monene mais je regrette que nayaki na moyen mwana aza te siko nakwei tozwi mwana azobotama kanisa bato ya situation toka naza na zero sikoyo mwana osala baklasse ndenge nini akozala mutu to akozala mutu te voilà souci oyo ezosalanga kartushe ezokamwisa ngai osepela te nzambe apesi biso mwana ndenge oyo bakondition nini nayebi soki ndeni mwana abotamaki nzambe ye moto alingaki azala na mokili mpo toyeba ndeni ya tokoboko na ye nzambe ye moko ayebi ye moto apesi biso ye moko apesa biso makoki tolesa ye okoyi bien so aza so na mbongo te me mwana azanga na miliki te aza na miliki te me nazotala kokola na ye c'est ça mon souci kokola na ye bon gérant oyo natikaki ke
gérant encore ça likambo malonga atexi na ye baagence nyonso akimi na mbongo alandi bambongo ezalaki na banyongo ya bato azwi mena je suis fauché nayebi te nango reprendre ndenge nini j'ai fait au moins un effort parce que man na trouvé l'ami papi tsondo alingaki aremontele nga mwa pante moke ye mpe akendaki soki zimbabwe donc moto apromettre nga mai brusquement ake zimbabwe naza sikona eperdement nani eperdement te kokola ya mwana lisa mosusi mwana akota classe te cartouche omoni sikoyo ke importance ya mwana ezali na oyo nyonso osalaki nga cartouche yo ndo ozali mpe à la base so totali bien yo ndo oza la base ya makambo nyonso oyo nga nazwi nga nasali mwa faux pas mwasi soki me mobali asali faux pas mwasi akovanda wana mpona koredresse mobali na ye mais yo qu'est-ce que tu avais fait osepeli okima na yo okende mboka emenage naki contre maintenant ya kocontinue na kati ya baventure mais puisque na ngai nakokana nga bama makambo na yo te omoni siko osor nango olinga okoka te metala siko osor nango ebele basi oyo ozwi nani ndeko na ngai leki na ngai soki yo olinga osupporte yango okocomprendre quand même ozali moto oyo nzambe apesi nga ke tovanda na oteliwa du oza wana mpona kokorige nga c'est comme yo soki ozali mabe moi aussi je te corrige oyebi yango nde lelo mais avant oyebaki yango te onéglige ngai koloba ndenge wana te mpo soki ozali na place wana olingai jamais kondima kosouffrir ndenge na souffrir oyo bacamarade yo nyonso bakilikimi yo bakilikimi yo bango nyonso bazali koya ozokabela bango mbongo ozosalela bango boye biso oyo tokomi ya plana na kosalisa biso c'est la vie oui c'est la vie comme nous prions nous en a confiance mama c'est mieux comment ekoma ina kobangisa nga bandeko alors mon cher Dis, cartouche. C'est pas ta moi non. Dis, comment ouais, j'ai cartouche. Bovanda ko. Ça va. Bovanda. Et olembi olembi penza. Dis, comment papa, bonjour. Régie, j'habite tanti. Papa. Dis, photocopie na ovenza. Eh. Papa. Eh. Bonne. Vanda te papa na luka bango. Kasi nga na yango na zo ezali pati sikoyo. Nga na kobanga bi olika mnini yango. Mais comme kuna na ndako pe ya masebaka nywa ibo. Boza na bino kuna te. Gabi ah, pour ba nouvelle na bango te loko moko te. Ka kuna ba isinga mama ke mbujimai. Gabi mama ke mbujimai na maseba e bani ndenge nini? Ndio to kanisa hivi na ke mbujimai. Et cartouche va cinéma moko eleka kuna au supportante. Cinéma moko eleka ngai moko nazaki témoin oculaire biloko. Alors ezaki intéressant te tu ya ko informer bino na mikolo na parce que tala santé non des alaki c'était pas bon ou encaissé sous ba choc wana. J'avais jugé bon na bazala te ndenge mankaki bango kuna bazala te bazali pa nanga jusqu'à ce que mikolo eleka moi na ko informer bino n'expliquer une situation de légal quoi. Vous expliquez bien. Oye le kai courant. Oze ba jour mama yanga ndanda no ba nini. Awa yo sele so ba cinéma na ndako yoka kwa tika. Patika usana sima yo yeba. Asa isuni. Li pati obundisi mama ya solo wana. No obundisa ina nini? Ye kolo ba film ngana obundisa ina nini? Nani? Tuuti na kilo tozozonga ndo kuti azobina na maseba kanwai. Yeah. Na dance na mutu wa shinandako. Ale. Na masangala pemino mama na masangala pambe nango. E bani ndenge ni bake bina na maseba. Ka no tuninga pa tsake bani. Zaki anniversaire tuzuka na. Anniversaire te. Nazo pexer na mama soni boita papa kota kia kozwai. Mama papa kozwao tika token. Oh ye tonton, ye nani, na ye biete. Ya sa jumo bali ne maseba, bazoba na baki ne mbujimai. Mais ye mama éviter que wana za bokilo na ye. Na rappeler pe na bi wana za bokilo no, ko sa bote. Oh, baza soki ba tiji, soki nini na loba soki nini. Ba tiviela. Tiviela ngolo. Mais baza ba tiviela. Bango bakolinga na te pa na tout se dépendre ba biloko wana. E bongo bazo kumisa ngona maseba mo zo banga mu no ke ezai bakolinga na bango. Mama bini muto shokondi matata na ba fete na mwana bina bongo te. Hey. Suko yo yeli bala biso suko kuna totika na fasi yo mdoni mama mafana na ndako. Ipati tukubwa ke pa ya nani ndeko na. Mais suko ya benga na so ndako likolo na ye. Débat ça na te. En tout cas, maman les gars comme ça vraiment irrécupérable la vie na ye. Eh. Tiens na verset. Maman peut pas récupérer sous. Exact sous. Mais sikoyo va aller chez maman. Na kobenga bokilo siko na kobenga mama.
Il n'a pas ce kilo. Cartouche des histoires. Donc insupportable, mon cher. Ngai mon a présent. Sonia Nengon. Ayo gate lombe soni te. Avec sa ngama ngamna ya usa ivota ngati. Ai boka ngamlo no bima. Na mona so fanda ati. Mai maseba ngama na fanda kama mama yako ya zozonga. Bima bosa ilanga ni bima. Bima bobi diamane ngeza. Maseba na évité ce qui a au changement na évité. Na mbujimai maseba za na basimisa. Ana kinshasa maseba za na basimisa. Nga na ibi. Bosko bokilo siko na robene su mama. Parce que ya comme 7e siko et pas ya maseba. 8e makuya, 9e makuya. 10e fois ndo baka kazana makasi na ya levité. Voilà maintenant. Na bengana ngala ndako. Benga kangisinga biloko ya mbala kate tanga mangite. Mais on a trouvé ma santé, ça va? Les partis. Oui, ça va. Papa Mindondo, maman Mindondo. Yai tata na minonga yoyi. Natikali munzemba. Nakosenga na bino pardon mingi. Ndenge ubandi vina ngai yo kusala balusa bino kokenda bino epai boye gauche droite nasengi bodimisi tokomi kosambela biso nyonso bonebisi makasi ezali mpa na yo Mindondo mwana nga nazwi mbongo oyo ya yo endamilite ya mobali na yo wana okoki kotambola nango na profite nango te ona balobaka bien mal acquis ne profite jamais. Pardonnez-moi, mon nanga. Les partis, pardonnez-moi. Makamese leka na mwana papa nga kutata na mutu na ngezaka na lisu te. Masina lima sana na papa nza wasuna makambo wana mutu na. Merci maman, merci. Tu sois limbi sana nzo kuma na soko sambe. Nani? Chérie. Mon frère, même Goukaka. Oui, on prend la bière, dit. Toi, 4 bières. On fait cinéma après. Non. Ça bon. Ça bon. Il y a Pio. Vous en avez changé la première. Non, mon frère. Vous avez pas zaïr, Non. En fait, Tika Zokaka, n'a foutu à Nanga. J'ai l'habitude de payer même après. N'a foutu à Nanga bien. C'est là. Azama mo pa damu tungistende kaka bana na ikaka nde balinga kuumisa te kwa batuna na kazi moko Kasumba Tomela même goût hein ouais. Même goût il s'est passé des histoires papa ndako basi babotola donc en dehors ya ba scène ya maseba papa ndako babotola wana na yebisa yo na ba yemo kwa expliquer bato makasi baye kofaire singa de charge papa ozalaki na nyongo na bango nyongo nazwaki ndenge nauti kosenga bolimbisa yo epai ya bana te epai nazalaka na yelo sud kuna mwasi wana kamata koma awa mpo na dommage intérêt ofandaki epai na ngai fofutanga $2500 kende epai na yo sala une semaine soki dans une semaine oye te baye kobimela ngai ntango baye kobimela ngai na kati ya ndako papa ntango baye kobimela ngai moye eloko kosimbisa ezalaki te naki kamata buka lopango napesi bango semaine moko eleki baye koteka lopango eza menace non seulement menace mais escroquerie mais quand j'étais moi non t'en fais pas dis c'est vrai mon frère mais quand j'étais nga na toléré te que une semaine je sais mais je prends ça en charge les Gambouana j'en fais mon affaire na yebisaki papa wana eza escroquerie tokoki jamais kondima bongo. C'est notre père, vraiment il faut te porter le camion devant justice. Récupérer non. C'est pas un apaisement. On est escroquerie, c'est une petite aventure et aussi la donne à l'autre. Papa Yiba qui n'a pas yo, je ne cesserai jamais de le répéter, yo. Donc on est au mot il y a pas mais où les canons. Merci papa. Oui, de façon que même ndenge ba texte yango na justice baba na raison. Bana raison te, c'est escroquerie. C'est escroquerie. Parce qu'il y a une activité, mais il y a un ami, Mberi Valentin, qui m'a proposé. Mberi Valentin, vous êtes toujours en contact, le Congolais. Donc en attendant la difficulté où tout ça nango
moi pendant les kango do simbate cartouche te non il faut dire ambiri à le service na na Brazzaville non mon cher ami le roi Tobani m'a selon petit cato continuer nango je sais que d'une manière ou d'une autre nous avons fautif na sengio devant basi na biso devant papa vraiment limbisa ngai c'est que bayero mingi tosalaka par omission par action ou en pensée na parole en tout cas limbisa ngai sans à l'aise devant mon cher Elombe ou nakobenga soso cher Elombe te me nakobenga mon frère Elombe ngai kutu nde na kosenga yo pardon epa yo moko nakosenga mwasi na nga ndondo pardon aussi na mabe oyo nga nasali ye ememi biso ntina basituation oyo nakosenga semeki na nga mpe lipati alimbisa nga mpe na mabe oyo nga nasali ngambo nakosenga pardon na bino ngambo nasali mabe ngambo nazalaki la base ya mabe nyonso ndenge toarrive boye ngambo nakosenga pardon bino nde bolimbisa nga j'espère que mwasi na nga sa alimbisaki nga déjà parce que toza na ye iyo mon frère na semeki na nga bolimbisa nga vraiment bolimbisa nga nzambeza moto asomea nyonso orgueil eza na ntina te na mokili ya orgueil alors lelo nalingaki parce que otinquiété mingi mpona service emploi vraiment te cartouche na bandeko no banda kala bato bayebi biso ngai na otwali plus que bafrère quoi toza tokoli ensemble bafrère memi biso ensemble nakoki jamais kondimaki naza na situation bafrère ezoprospérer yo demeurer na bapiaka bacondition moins difficile yango nabaki mpona papa kotinquiété te aza epa na nga naza ndako mo nasombaki alors aokipa en attendant bafrère wana esila parce que depuis que nous vendons ici bakatio baza bakaratika na bamaître alors hier en tout cas sincèrement il faut dire que parole de Dieu est transformée est transformé complètement. Aza susu ndenge azalaki te. Biso tout. Ye moko te biso tout. Mais c'est la parole. On sait la ndambe le quoi nyampe pende. Tout ka boti na kitu sa bambongo ko ape mais déjà azepa nanga. Bongo ni c'est. Maza mosta. Bongo libala. Mariage. Zamba zalo ku. Alors nako tikelo appareil pour la communication. Bon, le quoi vous conduire pour la réponse faut payer maintenant moi mini. L'autre le chauffeur na voiture moko otambola na. Hein? Donc yo le quoi ça ba connaissance trop, vous avez expérience na ba faire, au jamais go chômer. Ah donc nazotia on a trop so kende, on reprendre ba Dubaï, Helsinki, le quoi payer Jeux olympiques et ba na Atlanta au kende, pour na ba faire moko faut salana. Amen, c'est mec. Nzambe penza zo. Vous avez moyen de communication, vous avez un transport. Cartouche. Mais pour na ba femme na biso yele kwa za nzembe. Moyen de travailler exact. Alors yé na ça va faire trop de mikolo, ça va faire trop. Na sala ba pressing ya minene ni ba minute na Miguel, il y a géré kayango. Hein? Na géré. Ah géré ouais. Ya minute. On a essayé que ah géré yango. Nzambe azali, nzambe azali. Cartouche nzambe azali. Alors vraiment pour les athées, pour approvisionner ndako mikolo to quoi provisionner. Un chauffeur souvent hier a una provision. C'est même bon bon, to mais à l'occasion de notre réconciliation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Oh, c'est bien mérité. Ngai. To kamola kana. On va faire moko. Ah. Ya ndaga konenge to zabui. Oya biso kufa na ye nanga 30 minutes après mwana otikala na mwana na kokena après 30 minutes mwana pe akena tozo kende do biso toka ko ngana ke bo mena te 30 minutes ye pe bon papa siko pona mama siko azawa kibana na linko yoka komo ya na linko yoka komo na yete mwata ndetwana ko bimsa komo na yawate na linko mone su tete muta kena choki mbujimai
Bosa na ye, mama, bosa na ye. Bosa na ye. Nana bino. Non, papa. Bosa na ye pe yo moko pe. Pona ko tsana motema mona bosa ni. Bosa ni mama, azali te. Alinko yo komo na ye te. Bapeza mokana nzambe kaka. Nzambe ye moko asalaka makasi na ye. Ameka kobungisa mwa image. En tout cas, mama aleki mpenza. Aza irrécupérable. Donc, comptez pour tout na ye te. Ici, il y a encore bon. Papa mbonde na biso. Souki-moi la maman. Ça va Primus, ça va sekele. Primus, sekele ya musala. Primus, souka ya sekele. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo, na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber.